Bazar, nanan, non, c'est notre derrière, parce que nous répondre, ça nous émission à d'autres, parce qu'il y a ma samba. Tout y est au bon, ça parce que non, non, là. Moi, c'est tout ça. Avec la suite, moi je pars alors. Au monde, ndenga artiste. Tout le monde amène à ma tante. Sans mutalia son artiste. Ayaka a son artiste. Ça. Dans la na posa pour Namaïni. Ayaka a payé $500 dans la mise. Oh, mais s'il vous plaît, maman. Tout ça, la débat est Mao. Calm down. We're not discussing ici. There's no war. There's no war. There's no war. Très déçu. S'il vous plaît. Yama Samba. Patinoko. Ba maman ba maman makila baza. Au moni yango likamando lo balobi. Ezaka passe. J'ai bien dit ah que nangolo ba makamna sima ya mutu te. Ya tout le monde avait miré. Nayoka ke nzambala, bozaki na Sephora, bayoka ka basali. Tant que aussi ka pour la journée ensemble. Yo za ko lo baïse. Mais oui non, on le met non. On le met ma ambassade s'il vous plaît. Na ambassade. Na lobaki yango. Na lobaki yango ma ambassade. Pourquoi vous confirmer biso? Vous kana déjà na Sephora, na nyama sama mukolo salwana zaki ya. Yo peut-être mutu ça la kiwana. Biso to zonga to ndaki ya masama intégré biso na projet oya zana oya kokunda wana. Na par na biso cotisation na balela bien cotisation. To zana lisungi moko te est on va faire photo kuna wana. L'heure est grave. Bokota, on a chanté nettoyé. Moi je pars alors. Au monde, ndenga artiste. Tout le monde amène à ma tante. Sans mutalia son artiste. Ayaka a son artiste. Ça. Dans la na posa pour Namaïni. Ayaka a payé $500 dans la mise. Bazar, nanan, non, c'est notre derrière, parce que nous répondre, ça nous émission à d'autres, parce qu'il y a ma samba. Tout y est au bon, ça parce que non, non, là. C'est tout ça. Avec la suite, et ça aussi dans le business, tu peux pas qu'il ne va pas partir. Il faut la bien oh, mais s'il vous plaît, maman. Tout ça, la débat est Mao. Calm down. We're not discussing ici. There's no war. There's no war. There's no war. On fait pas la jugement. Tu sais ma proposition. Oh, ce qui est aux alikambo ya salle. Tu préfères le maman qui a dans la kimbango. Tu préfères matanga ezala na yolo pour permettre batonio so bazala wana. Ndeko yokana ki salle moko wana ezana kwa ya mabanga. Sephora le ba bena mkono yango, Sephora ba koti, mkono ba za sur place. Ok, sorry. Pardon, s'il vous plaît. Zambala, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Je suis vraiment très déçu. Très déçu. S'il vous plaît. Yama Samba. Patinoko. Ba maman bandeko maman makila bazar. Bolimbis. Omoni yango likamando lo balobi. Ezaka passe. J'ai bien dit ah que nangolo ba makamna sima ya mutu te. Hier tout le monde avait miré. Mutu était content ça quitté. Mais à ma grande surprise nayoka ke nzambala bozaki na Sephora bayoka ka basali tant aussi ka pour la journée ensemble. Yo za ko lo baite. Mais oui non, on le met non. On le met ma ambassade s'il vous plaît. Na lobaki yango.
nalobaki yango makambo ya sale ke bayoka makambo ya sale na yolo non oui boniko tozaki wa nalobaki makambo ya sale nga nazo soki nalobaki peut-être oyoki nsima na expliquer makambo nyonso yo parti wana peut-être yo miye po yo kuta peut-être nga se nalobaki nalobaki ya makambo ya sale ke toyokani ngai nabenge masamba ngabi programme okenda bafamille eza ndenge nini nde alobi naza na ndako boya tosolola toyeti Sephora lakisi sala yango oyo apropose tant toclore dossier à lobby tant toyoka na lobby tokita à 6 heures parce que ya masamba aozala ana 10 heures tant toyokani tant tu toloba likambo ya sale pourquoi pas vous confirmer biso que non excusez que boyokanaki déjà na Sephora na ya masamba mukolo sale wana azalaki ya yolo ti tokama toyeba yango te yo peut-être moto nyonso azalaki wana oyo tozalaki so papa Johnny aye oxygène aye tuna bango nga na yebise bango makambo nyonso wana merci beaucoup po yo yakisima merci beaucoup na famille merci beaucoup na biso nyonso ya masamba noko je crois que te mama merci no boloba nga na oloba tanke motindi nga batindi nga présidente ya association ya phare et ba femme artiste atindi ngai a délégué ngana ya parce que to ya na mona malade ngana mona ke pour toi zoé na cameraman to ko to zoé en tout cas mona pena fièvre makazi mobali ko to abenga médecin na miso biso pédiatre azokoma kuna ndako nde bazoé po bakena ye antanda atindi ba pesa bakisi mo pesa do ko ya te batindenga ngani to biboye matanga bawela matanga te biso to wela matanga te pour intérêt moko te nde tozape bo afa tozwi cotisation ya moto moko te to aide moko apesi to kunda mama kila te biso tozolinga tolingaki ya masama intégrer biso na projet oyo azana ngo ya kokunda wana vous comprenez pe na part na biso cotisation na bandela bien cotisation tozana lisungi moko te et je peux on m'a pesi poto kuna mama kila to cotiser na afa bon na biso tozana ça tonga to pesa mo ankolia lobi na ba je crois que bozala kuna o to ça ki biso mo to cotiser na ba association aussi avec la to zabe dana ba couple nyonso ba nous ba to cotiser mais pour fallait que na tout quand c'est mo fait avant ba comédie o to za kuna kati il faut cotiser ça dit que no ba comédie to ngaki to ko tena vision pour to kunda tozo wela te tozo wela matanga te tozo condamner te j'avais bien dit à les bandelique et ça normal ya JP akota makambo parce que yeza to kanisa donc quand ça ba oui maman kesa comme oui faut pas kanisa c'est tout à fait normal mais et comme até boye tozo ça que bon ngai on a déjà na moko na famille noko ya mwana exibino parce que batine ngana no ko boya kité fanya lo balke boya te ko boya ke alors par rapport ya nyoso nisi kamba cercle ils ont mandé des fondation tout à fait normal na baki on même avant yo ils ont normal ko so mano cercle mais quoi associer bisope tozala to comment on appelle ya kolika pour moi ça va te grouper ba 50 juste aussi na biso de kangwana donc yako zano à chaque pas il y a démarche aussi pour makambo mama kila parce qu'on peut contribuer aussi donc on va contribuer tout ça qui pour na yango de se retrouver que c'était son mami combien ses amis ils ont déjà une grande partie oya ya matanga donc d'après biso to moni que déjà na osali toi sur les locaux penda quoi tout parce que aux important ma carte de moi c'est ça qu'on s'est dit donc maman Marine la sur la tala que dans ces cas kunda na yo et si ça m'a ramené non bah il t'a le na a sonné pas ici na téléphone non pas que l'autre nengo ndio monto baki bongo parce que tout ce ça afin se sentir déjà isolé du banda ya organisation na sens wana yango ndio moni to yaki atwane bozilo de père que to soit en face devant famille pour mater basaki ba wana nde esalaka donc voilà tina biso dozila kio ngana parti na mputu yango wana donc je crois que toyoki pe famille bino pe je crois que donc voilà itanga le côté na okini na ça rapport na par rapport au to na au to moni les restes c'est ceux qui bango pour association les akanga moté comité to la ceux qui 26 mais biso mbale to délégué to ko pesa pe rapport réponse na bango je crois to benga noko to yebisa noko et après bon ya masamba na yete ndingo pesa programme c'est to mona na so il faut to benga na ça je sais pas mais nanga na suka awa mabatindela kinga pe boloba bino ezaka mwana no ko clore na makamna no loba de peur que tu ba ndenge nini to yaki to kutani potonga to ki déjà to bano c'est ka masamba
alors ndé na zo répéter makambo so ezala yoki yango voilà un peu pour les na réunion hier na on a lobaki awa to c'est ça donc on a fait ça rapport dans je crois les autres comme minute ceux qui va bien va changer programme va bien bino ceux qui tika la bongo ba yebisa bino ceux pe ndenge ni bozala boza toujours au courant donc voilà un peu on a zaki na ngwa kolba yango na merci beaucoup maman merci pour la ndenge mokusinga maloba ngai nazaleki ya mama makila mo complication oyo ekotaki totali pasi ya bandeko oyo basalaki na mama makila ezosala pasi ka lokola bolobi ke bino moko na ndenge ke papa azalaki mpe na baproblème na ye moye aya kokoma ezalaki te toza na droit ya kokende kuna mwa mikolo mibale misatu tolali kuna soki mokolo tokokende toke kokunda mama makila tokei tokundi mama makila topanzani na biso bobongisa na papa na bino ba mama ba groupe nyonso batu nyonso bobongisa pona kokunda mama makila na kimia tolingi désordre te tolingi koswana te biso toswanaka te tobundaka te tolingi ebembe ya mama makila ekundama na kimia bien sûr na kati ya famille mundo akoloba boy oyo akoloba boy yango epesaka mwa complication ka nyonso wana tobomi yango place oyo bobongisaki tokende kuna ata na journée ya lelo tokende tozala na bino nyonso elongo oyo bakoya kosunga biso nebembe ya mama makila tolala na bango oyo bakokende bakei oyo tokolala na bango tolali na bango tozala makambo ebele te bozala kaka na bomoko yango na tozosenga mbongo eza biloko pamba moto azokufa ye oyo akufi ata mwa moke wana ebanda kosunga ye akende eloko te kaka oyo bino bozosalela ye yango wana kokende nango mbongo esalaki eloko te boyokana kaka bozala na bomoko bobenganaka po ete ebemba mama makila ekundama na kati na kimia na suki na nga wana po tozala likambo mosusu ya koloba te. C'est bon. Voilà, bonjour maman Pati Melanga. Bonjour Kapanga. Voilà, donc toza awa na Mokali, oui. Précisément na Pascal. Oui. Et c'est au matin ezali. Réunion salami awa entre Afar. Tokanisa et puis na famille biologique à maman Makila compromis ni bozui pour na programme matanga. Bah oui, programme est causant. Il fallait qu'à trouver un compromis parce que maman Makila allait moutoua kimia. Malgré moi je suis à qui mais voilà solution de ma ramener sur la rare. Donc tous compromis boui. Donc la famille, il n'y a pas moi mouké, moi bakanda izalaki tout ça maman c'est que non. Barotia isusu et bembele la makone pas majeur te alors le lot en toyé to soyi na bango bandimi donc lelo parce que biso bandaki ont déjà lobby dimanche kozala kuna pona mémoire à mama makila et puis lelo famille zo kita déjà pas papa major après c'est là quand ndenge zalaka kolela koyemba kosala ba comédie koleka ndenge za parce que produit mais ça déjà kuna makamyo tout ezali alors famille zo kiti kuna to banda kolela biso nyo surtout ti vendredi tokundi mama makila ke kopema na kimia les ordres ne sont oyo bato bayebi ke comme ko welela na oyo koto bazwa koto c'est dit à quoi est-ce que vraiment par rapport il y a une incompréhension wana bon intérêt d'attente peut-être pour le lo oyo ils allaient que batna bato bazoli la maman makila na coin na bango que bozwa compromis moko ensemble pour que bo honorer bon c'est comme maman makila bon le problème est ça que ma maman surtout à faire tombuka ki to ba comédien puis ba tombuka ki parce que papa JP akenda ki liboso akeli liboso na sens nini azo collaborer na ba comédien tété akenda na biso mabe alors tout silika makasi moi particulièrement na silika makasi parce que maman nanga na yebi de le vivant na ye to zaka wana tanga zo bela na ba fani katale ya ba maman marale na faire ezalaki wana to kumbaka to saka oyo to salaka ozomona alors akufi bo il faut que na petit na suka te papa bon yo ke ko sala makambo sa biso en tout cas to tombuka ki parce que il fallait collaborer na biso parce que ya za to kanisa akanisa ba wei lokola ye to kanisa akendaki na mopandi na ye tina niveau ti ya kusumba isika oyo ndako isika mutu akolala en tout cas totombokaki nango be
toye awa toyoka na isiko makambo eza nango bien désolé ka problème que non azaki na biso te biso na kaza na biso surtout bino na kanda makasi. Eh ben oui, c'est normal, hein. Ya j'y peux pas cause à la monta to kanza. On a vie na ngai. Mais vie sera boni faut qu'on se pena nzela. Pour balobi que moi m'ka beta na mkol pesa nini. Abinaka. Donc ça on normal, ça on mabete. Donc to ninga ka po vie azana biso. To kanise kanza ka biso bato to kufa et kanza bakufa et puis batu ya théâtre. Donc azo sala msala pour na batu théâtre. Donc ça sala makamunyo surtout na kata to kanisa ke ya acteur moko akufaki aninga sala on fa so sera biso. Après ça on a pandite non to linga bongo te yango to tomboka ki mesko kimia ekoti na biso na to kanisa na comment dirais-je afar ba acteur nyonso na kanisa ba rolanda communiquer oyo ba koyoka yango ba koya to sangana po to zalaka bomoko donc kimia ekoti ko ba cotisation oyo zo sala na ba association mususu wana parce que comme on a déjà awa ils ont déjà que bino afar na to kanisa nde bosimi matanga mais ba association nyonso wana ba NTPC ba bomoko ba cotisation nyonso ba zo sala wana et kokende wapi ba cotisation wana et mama kila tiki banati atiki fa monene mama zana ba koko azana ba koko belé puis azana bana na kasa bomo na bana mikolo bazawana so ba se retrouver atana mu ke op mama na bango saki baninga ne ba sangisi ba pesi bango mabe donc ba cotisation tout ça là oh et bi mana 100 et bi mana million nyonso et que kuna na famille na ko ya na mama na famille mama kila o mona ke non baninga ne ba ki na souci na ye ba tiki mo eloko so ki be singa ke non ba mo ba binde ba sala ba mo ba yebi mais biso to sala ngo pona to pesa ka famille pona ndeko na biso voilà c'est ça ba producteur pe ba sa pe cotisation na bango producteur ngana mon producteur pas major azali na ba ka ngana so kende te na ebite so na kuzu mais oyo mona na poleza ka major bisadidi nenga pesi espace na yebi ki na kati espace wana nkala yebi pa major bien na kati osala pe moi geste donc tozana ye na total ye to yebi déjà ça déjà pas déjà mona déjà ko pesa espace déjà parce que espace na yeba futela ngombo mais biso to kende ofele lokola mama kile pe travailler ki na ye moko lobi yango abi ata brique moko e kota wana nambo wa mama kila donc aza reconnaissant autika bongoti tolandi na réunion ndenge mama Mao Givula lobaki nanu penda bozui ba aide est-ce que ndeza moi coup de film o likite tamsusu mama ni mama ndenge mesana o soutenir bino na mama pasi mama wa Roma tamsu ba konzimo boye hein est-ce que ba participer to baza informer te en tout cas pour na sala informer na yebite so baza informer et puis pour na ko participer non va participer te mama ni mama waro donc ba participer non te metos ça na besoin na bango makasi pour oya kufi aza mwasi lokola bango so basala na ba comédien mususu ezala mibali basala combien de plus forte que basala na oyo moninga na bango mwasi atiki bana et puis vraiment ça fait très mal donc ça quelque chose basala et puis na sûr basala voilà nangaka na ndenge za polémique te na ndenge ka toyoki il paraît que wakunda na kitambo est-ce que mutu mo pa komona na tata nécropole parce que az artiste to yango nde makambu sur nécropole bina les toyebi ke ba artiste ko honorer ba na nécropole toujours comme sola kitambo lokola balobaka biso ba artiste to bela kaka to continue toujours na robelela vraiment soki mutu abimi olobi ke non maman lokola za artiste à Congo to kunde na nécropole et ça biso bien makasi et ça biso bien donc ezaka to apesi mama valeur et apesi musana e valeur donc ça biso bien tozela bango mama boko polele donc maboko penda polele ya ko yamba bango penda so ba yesa biso bien bana ya partout ya poto partout na Angola partout o ba Congolais bazwami donc basunga maman wa kunda menisika kimia voilà président si tout la paix à répondre quand était président na ya groupe oye a évoluer papa si tout la paix tozela eti président il faut répondre non na mona te papa oyo aboti mwana ye nakati aboti mwana ye bon mwana akufi kaipo azalaka awa na Kinshasa ya zobela mais to mona ki quand même assistance na été wana nde na yebite soki assistant ate wana nde na yebite mais na minute comme likambaliwa et comme likambaliwa
à ça quelque chose parce que tu oses là. Voilà, ils ont rappelé qu'à présent c'est tout la tête, présent ça il bazali, Bodon, papa Masumu, à part que ça mukonda NTPC, azape président et puis azam mukonda NTPC, faut ça geste ko, tout qui peut tous on peut même Masumu azali. Moi bi mamno ces autres des kabou ba des autres, pour pas Masumu pelo baate. Oh papa Masumu NTPC mukonda artiste nyo surtout. Parce que azolo baate et loko moko te ezakani na NTPC. Kapang. Ezakani na NTPC papa Masumu lo baate. Yango na tika jipe masamba azwa mamususu parce que pas masuma lo barate avant dakaka ndengwana ba bi lo a délégué oxygène et oxygène ba bi azaki to obinin tika na mama papa oxygène obinin ngana osepela kutu ba jeune na biso ba gesho bazana ba so pena relève à NTPC ya solo ba jeune balamuka ba jeune na biso bazana ba kisa shoka bazana na mona batamayele musu bazana na kati wana donc batebele bele ba jeune da Costa président da Costa zana bazwa NTPC vraiment bazwa ngo basamsala parce on dit pas Masumu na batu musu bazana bazala ko ba vouloir ngate pour no ba mamba solo mamba solo kozwa ezuye ba sa lote NTPC ba sa lote. Merci beaucoup maman Patimela. Merci. L'heure est grave. Bon compte, on a chanté nettoyé.